kutakiza mwema Kristo. Nizame tendo suri. Oh,
La raison d'être de notre présence dans cette église, la finalité de notre prière en faveur de nos frères et sœurs qui nous ont quittés, c'est la résurrection des morts. Nous avons la mission, nous avons la parole, ou à Isaïe, à Zalisa, il y a la parole pour la vie. Kazalika ya kutoka ubiri ila kusikwa ile ngo mwana kala sina mweso uyangui ubyali Kristo tulike lokata kwa zambi kuna kusama la résurrection de Jésus devient pour chacun d'entre nous le gage, la garantie de sa propre résurrection. Et voilà, ça me donne la même chapitre 15, verset 12. Souvent, par le oui, la bonne de Christ. Et ce qu'on dit pour la oui, au cas de l'eau, à ce moment-là, où il y a une mission, au temps de la vie. Donc, on sait que la parole, on va parler de lui qui a été. Et le monde en Christ, où il y a eu doyen. Et à ce point, quand il y a la loi, il y a la possibilité ça, dans les résurrections, on va y aller beaucoup là, nous sommes avec le pouvoir quand il y a Christ, nous sommes en tout cas, c'est toi, et la mort, au bon temps. Ensemble de la parole, la fête du Bouddha, l'île de la Madonna de Bible. Bon,
a été naissant au milieu des parents. Premièrement, nous avons vu le fondement de notre foi, la résurrection de Jésus. Deuxièmement, pour que nous puissions participer, contempler Dieu dans sa gloire, qui a ressuscité son Fils, et c'est lui qui a été la part. Pour la collaboration, pourquoi tu as mis aux amis aux amis ils sont les collègues nous sommes les gars. Les années peut-être vraiment carré. Les mêmes années de la France Sébastien, Père Alexandre, l'hôpital de ce dans la rue, il y a eu une expérience. Parce que c'est une réalité de l'élégal et de mon adresse pour les personnes. Voilà la travail. Car nous sommes là pour la vie. Nous sommes venus dans ce travail pour qu'on se voit le vous et les vélos, Matthieu chapitre 25. Oui, la vérité. Bon, on se voit le vous donc, la vérité, il faut le payer. Parce que Christ, c'est un comment on a dit ça. Où il y a le point à votre famille soyez, il est des parce que le détail de la mission, il faut pas communiquer. Il est bon à dans la mission de soi de la vie. Et si vous ne faites pas les essayez de finir ça, vous ne passez pas comment ça. Et si vous allez, pour vous sortir de la vérité, pour vous sortir de la vérité, et si vous allez, c'est comme ça qu'on continue, on vous nous et si vous voyez, vous savez que vous allez faire en économie, de quoi vous allez faire en chapitre 25, de vous venir à la ensemble et de vous venir à la personne. Parce que comment on est Dieu s'identifie dans le frère, dans la soeur, dans la salle de la dans la symboliquement pour nous ensemble, les la tête, pour le moyen, pour le travail, ça va vous faire ça. Madame, vous allez gagner ça. Vous allez faire des vous allez maman, vous allez déléguer, vous allez moi, il va vous déléguer. Autant on va le déléguer. Ce qui nous a ce qui nous a décidé, à tant de salir à tant de suivre avion médicalisé, ce qui nous a levé des armes pour le maillot, pour le monde, la vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Il y a moyen de nous autant à Boumissima, à Boumissima, moi soyez le pour la table le coup mon loso n'est pas exemple pas bâti exemple pas pesaki exemple pas sorti le coup mon loso c'est pas que son nom soit glorifié biso na bon na biso to pesa exemple merci pour ça ça est azalo pas kasi baba de baba de zama katika baba bande kuangalia mkono mama anamwambia simama kwa kageni biso tena mkono tangu zama pesa kama makao mkono biso bako kasi mkono wala akatende baba sikile kwa sisi tulokusi za sisi amen et ça c'est ça va passer ukati kazi ukati ambao et ça va passer on continue sur la donc on est dans la conversation on va poursuivre particulier sur un moment à Kata ça les bon domicile autant la passe dans la conversation autant la passe il ça va passer on n'hésite pas à aller ça donne la personne avec la vérité mon droit à passer il pas aller le petit personne ne sait pas celui qui fait sa femme
Mes frères, mes sœurs, mettons notre espoir en le Seigneur et confions-nous en le Seigneur. Oui, notre seul frère sauveteur. Il est petit. Il y a cette simplement, et vous avez beaucoup de la quand il a été à beaucoup de passer. Le temps où à cette famille, paysan à cette famille, pour le pouvoir et de tout ça. Pour la réponse, je vais vous dire que le rapport, ça y est, tout oublié pour qu'on fasse ça. Pour la réponse, mas ela não é essa. Eu vou lavar bem, eu vou lavar a bolsa, eu vou lavar a minha, eu fico na mão. Mas não é isso. Eu não vou dizer a minha sensação de lavar a mão, porque na minha mão, espera e a minha bolsa, a minha, eu vou lavar a bolsa, eu vou dizer. Bango kawa disobanso to teleme kawa to je kana diso pa ya Kristo ya sekri to bobon la ye pointe ya iki ya nene ase kisa bango Oya igreja santo ya Nzambe parangani osimo bimba Elisa boyambi baba Kristu balakisa bolimi bwa solo otango ya pasi tosambela bazwa bolimisi bwa masumu maso kweya malosi ma Yesu Kristu nazolaki biso Zambi ya liwa ya kateko wa bango Kristu akondo bango pe apesa bango bifo lisusu to sabela Sambo ya biso obatela biso banso malamu kote mokolo moko tokutana lisusu na bandeko ba biso bawei banso tozala lisanga na mobikiso ya biso Yesu Kristo obileko kote biso banso tozala komona na seko yango wana omona banso banso okisa yo kosakola asala
okitisa nkembo na yo nga nabika kati na yo mpo nayeba yo na bozindo nauti na bapota deception mokili naza nano na se ya émotion monoko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kino te soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posa nafukamanga yo moninga malamu Yesue 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 yo moninga malamu gayoyo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema o ayaye moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya o olongi motema nanga ayaye bona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala mobimba soto bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molingo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masiya o mbekani ya bomoi na ngai Yesu moninga nanga yo moninga nanga Yesu moninga malamu moninga nanga yo olema boyengana na mona tena mokili olingaka ngai wana na naza kati ya masumu c'était bon par avance Jésus avant que nayeba yo Yesu yo mipesa mbeka mpo na nga na bika bolingwa boye nakozwango wapi Yesu na mabe na nga na masumu na nga soki na justice ya mokili ndenge ozala condamné par ton amour que naza lelo rescapé à la mort e nakomi mwana nzambe mpo na bolingo na yo Jésus je t'aime Jésus je t'aime papa wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso
eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai nesika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokumama na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yebibo moinanga atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso yebibo moinanga mwana atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso zambo yo atana zali na fiancé na ngai atana zali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso atana zali na papa na ngai atana zali na mama na ngai bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aranja Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, what you saying? Oh, kasi na kani ya Me okatina suki. Papa, o muna okatina suki. Oh. Oh, papa okatina suki. Sina dentiste. Okatina suki. O muna komisina babani papa. O komisina babani. Nana dentiste. O muna komisina babani. Oh, prends l'avion. Funda suki na nga papa. Okatina suki o funda suki. C'est O funda suki na nga ko. Funda suki. Papa ko funda suki. Ça y était maman. Oh. Ako funda suki na nga. Ako funda suki. Mama, ako funda suki na nga. Suki na nga kibo ete. Suki na nga ko. Na eka
ndenge nini? Osaleli produit nini? Maman Nangai, quel est le produit installé? Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susute. Et quand il est sous des communautés, na sala ko suki, na kata osu. Non, katanga sumde papa. Ah, Tanti, j'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suite. Donc, comme single, nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Yango, moi c'est tout le point où tu le levis éviter et l'eau va aussi la suki là. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso.